Bandeko balandi obozolanda biso balobi rendez-vous eza moko to na février rendez-vous eza moko Karine Movoto mama sociale le 17 balobi Annette Ballon d'Or fois à la wana ezandeni. Oh Karine oya na poto. Karine Movoto mama sociale. C'est bien nani. Karine Movoto. Nani. Azana Bruxelles. Oh, n'est bien da. Asala. Karine Movoto mama sociale aza chroniqueuse lokola yo. Masala wapi? Ngana katobi Karine Mokonza linga yaboe. N'est bien da. Bandeko balandi bolanda non eloko yo to kota na kati actualité. Karine Movoto mama sociale. Yebi ete sociale po balesa batumbongo. Bono ngoling sangelo na makasi bonzi misangelo na makasi na yebi ete anani amuki aza jeune fille aza mambimba. Aza mon collègue non. Temena tout ni question aza jeune fille aza mambimba aza muki aza munene. Tala bo tibido na libanda. Eh pardon to bomba. Mais Europe, Belgique, France. Hein Camille Balena. Au retour ngata des 3 chroniqueuses té au penaba. Azate. Oba salani. On va saluer l'émission kaneti. Té. En tout cas mona na mutu té. 3. Namona ka mutu té. Moko. Namona ka té. Na tanga. Tanga. Oh parce qu'on a ticket donc comme on a ticket là on a ticket le tanga. Libele. Nani libele. Yo cholo bani. Yena yebi on a biso mo place naza ko tanga poubelle té. Yo do mona ne ka té nini. Mais que c'est tout qui n'est pas non tout tanga. Kotangela nga banane ba clochard té s'il te plaît. Aza clochard. Kotangela nga ba clochard té. Viens dans nga zoro mabiala asala ba émission de masuk moderne. Azate. Ah, s'il te plaît quoi? Pomat. N'ebte so Jean-Bel va y nakoloba nyonso na bombaka rien ozoni ngobanga po tanga kombo oningana grâce mbisi nzambe sopi na page siko moto tangi kombo na zana page oyobi système libele ti oloba neti a chroniquer ono tanga libele kasi na ndika ne yo ah s'il te plaît on a salité pardon ko tanga ba kombo na te liboso na nga Salut bandeko balandi émission 10 000 pèses les populaires vérité nene savenu na bimara na kacha kichuking les balo ba kichuking et là 10 000 pèses na système toujours à makembele les balo ba les populaires babi na bimi lelo boko comprendre vérité ni na elibino babi système à makembele toujours babi na za na surprise na bino surprise wana bino mo boyebi oyo bo monaki déjà na kacha live na kacha Facebook balobi tozana Nel Ballon d'Or. Quel Annette Ballon d'Or beaucoup sentir beaucoup mon a été invité dans lelo babi première émission nzambe nanga na ebiti côté ba yanketu ba yuma tu bazali bazaya ko batama tanga musapna misu oye balobi nanga toujours na système makembele nazo ko tabino invité na ngai bo comprendre ni tozo solo là o to so na Nelka o Annette Ballon d'Or o Annette Ballon d'Or pourquoi Annette Ballon d'Or. Pourquoi kakaye les londes za makambu les londes za makambu là na lobaka makambu c'est que zangai babi tanga musapina misu okoyeba lobi nanga mutu abatami alekio na mayele babi mutu azali boso ya caméra là bo tala bo sepela mbinga tonda babi bo moko ya mboka bon ndi mutu basimbi image là bo tala bo o sentir 10 000 pesa zonga bien balobi 2018 bokomela pema sans le savoir Belgique hein ngayo nde papa de tous les chroniqueurs babomindo ki batiki nganga musapanza mbetala kali boso etalaka jamais sima siko nazo koti s'inviter na nga balobi tatambola lokola caméléon nzambe na ngai Anel kangoye ngafuna peso ka busy place yoti côté la privé privé nini hein privé kaka OK problème exact zotemwa ba bisous. Bandeko balandi obolandi biso babika que ambiance émission quoi nangana PC parti o habité on est à privé Anel Koko zona en place merci voilà moi bandeko balandi ndemo ebisa bino katane na koti invité na ngai bozo sentir pena masolo ndenge ezokende salut Anelka salut bonne
te ngane munoko tuna yo boni. Mais ça peut prendre temps pe na tunit. Ti Anelka ozana 10 000 pesa. Bande ko balandi obozolanda nazana Anelka. Anelka boni siko. Très bien. Bande ko balandi bozo comprendre tozana Anelka. Pourquoi babengako Anelka? Parce que ça komponanga Anelka ba mso benganga Anel o balinga o vraiment ba benga Anel vraiment dans kati. Ba benga Anel mais ba tout ba benga ka Anelka. Même Braston a benga ka Anelka. Donc c'est ça. OK, bande ko balandi obozolanda biso Anelka osali combien de temps na musana o ya chroniqueuse? Depuis 2015 hein, si je me trompe pas. Na Omeli hein. Bon, parcours nanga, ils ont que émission de Bosso. Oh, vraiment, qui Anel Kassala, ils ont PK Nabomo Kwamboka. Nabomo Kwamboka, place au PK na travaillaka. Et après, na l'équipe dans le temps, on va compoter pendant fou là. Et voilà quoi. Quand les baba moana, ata déplacé, suka, zonga na banda, na maboka ba parents quoi. Na zongi hein. Bande ko balandi obozolanda biso to so kota na kati actualité pour comprendre wana eza parcours ya Anelka Ballon d'Or o ya lobi côté ya bandi pena ndenga zali mais Anelka Ballon d'Or to zuyo mikolo temps ebele au sala resu be mission te pona nini moi mbilinga kaka kota privé hein donc nazo pe moi repos pona nga moko. OK nazo kota na actualité pour comme sur limite kota na actualité to kota na show. Pourquoi Anelka a un problème na batu? Non mais parce que batu nde baluka nga ba problème. Jamais na salle émission mobi na fa na kaka na provoquer mutu, on comprend. Donc Anelka nde so batumboli ngande na yaka menatala ande tinani o nga vraiment na koki occupé. Quand na va na nga boye na ki occupé nde tilinzanza tomate na sa ngote. On comprend. Pour nzanza tomate aider ngate na semola. Il faut moi exacteur, attends moi sardine et ça à moi tacos. Bon bien. Anelka nazo kotera toujours dans quatre actualité. Anelka depuis banda musalo depuis 2015. Tu vois, il est comme en 2018. Mais pourquoi musala ngwe zesengaka ko finga? Non, en fait ça dépend. Et ça vraiment ça dépend par rapport ya batunde bobi melana média. Parce que ba fille belé bazo se tromper, ba ka ça tombe sous batum sous pe ba comme on attend so Anelka boy. Ah, musala ngwe pe ça Anelka mbongo, Anelka changer pour na musala ngo boy tout ça. Or que l'autre. Alors tant à kota na place tombe so ça musala bien, comme non finga batu. Ce ko finga batu, en plus c'est le mot be faut en étoile. Parce que normalement on peut serper belé batu pe belé pe bandi pour ça pe émission au fond d'aka be ba directement be pola moni et c'est le mot be faut vraiment aux en étoile na yo tango sala parce que des fois ce ko loba et pe ça maintenant pour ça ta là au comprendre donc voilà so muto finga et na ndenge na ye moi yebi pourquoi zo finga mona ko juger bango te parce que ngapi na finga ka ngasko na ka finga na tina so batumbolinga mais ka bo itam suna va na ngande ti ba chronique bande kan so ba chroniqueuse msusu o mona banzo finga ako sakutu ke balukeli ba problème or que au lukaka bataika ya tamo betam msusu ya 5 heures du temps après tant comme un bout de 600 aussi et dans son sens. Mais pourquoi les remonter ko finga o ko va non silence te poyo zongisele kaka? Ça dépend on a l'obité manzanza tomate baki pati on comprend et quoi bati semola na bati nzanza tomate bati sardine bati na execteur wasko na nzama kaso yebisanga olia tomate na semola na ebité ayonde mutu. Non mais faut y bati. Non yebate parce que ça yonde mutu lo. Cadre émission do yebate mais na nenga normal oyebi ke o pon execteur ou bien na sardine pour au 4 lango makwito on comprendre voilà donc pon na ngasko ne na boy ba tomate na kipango te ba finga batu msusu so afinga na tala ke non parce que batu ba finga na internet hein batu comme peut passer là ngaba émission pe ko tout dans o penali papa na tsama on contre mais pour niveau na ngate mais bateau na kipanatala que non était oh c'est bon oh vraiment on mérité que na éduqué là c'est bon donc na rando mais so mutu moi yeba nete batu msusu pe ba bima pe partout ba finga na kamena kipananga c'est normal hein ça c'est Ballon d'Or.
Bien sûr, bandeko balandi, balobi, ba question eza nga, ba réponse eza ye. Nazo kotaka balobi o eza nelka. Toko solola, ndenge zalaka. Olobi, ndenge ka nga na olanda na parcours pour na yebi na kota na actualité. Olobi, depuis 2015, tisikoyo, obi musala ngo, ezala nango to gagnera ilo côté. Mais pourquoi zongeli lisusu? En fait, on a tout à l'heure, et c'est le mot boy, il y a volonté, il y a chance, il y a ce qui est mon copolingi. Vous comprenez, tu as koloba, msala ngona lingango makasi. Parce que les parents n'ont pas loba, ton azena barando makasi. Ah, ba finga mwana, boy, mais c'est le mot boy, ataba peksinga na tika. De voir même, na ba ke na tika tom sum solo so mobile alobi nanga ke mobile abi ke a balanga na tiki parce que na koti ke lo na sentimenté parce que ça elo comme boy, eza naturel. Na landi motute na força kate, même ata koloba na força elo monte. Tant nyos na bima na bima nanga. Donc c'est le mot boy na lingango tema makasi. Et pesanga pe moi ba place me fallait pas na koma et pesanga pe sous succès tam tu na que so malanga li pa ba belela ngati na nzela autant ba betam swanel ka sala moi bien mon bon quoi ça moi bien olobi kutu na koti na landika maloba no ponga na ola na no maloba no olobi soko bali na yo mobali apekisi yo nde okoki kotika mais yango na pe bangi ba yeba Anel kazaka célibataire ou bien zaka moi fiancé ou bien zaka na moi mutu moko ndi ma passe pour na lo baboye mso boyanga boy bamso déranganga pesa moi mbilingo comprendre pas na comme ta makambo moi na loba exact ngoba Anel kazani célibataire non na lobite que na célibataire donc comment la koloba célibataire occupé non on dit pas ça non on a quand même na kolobate bandeko balandi question yo o muto tunenga iza pasi mais na bi tina suka akoloba po azana 10,000 pesa mais Anelka bonis eza bombi ko ebima wafonga mo penalinga na CD po wa mutu nanga eza likama mutu te longola ngo penza kasona biso na longola ngo siko non lobate po vane a soda teti non lobate Anelka balobi actualité ya vieux Zoro Mabiala. Boule la vieux Zoro Mabiala. Ndeti yo pena landa ki ofinga vieux Zoro sa kyoni. Obando chrétien ko ani. Tina ebite ya yonde mutu. Vieux Zoro makase. Ngande mna ko sa rando na mutu msute. Ya solo poto ko beba no peka na misondo ya mbinga ba piso ta nkomba vieux Zoro Mabiala. Tina tuni. O se platende. E wana vie na ngai mon papa. Pour ezala no Jean Belva. Hein? Après vieux Zoro Mabiala. Ndenge zawana. Bandeko balandi bolanda biso poto kota pina na actualité. Anel kalinga ne ba finga. Oh, oui bite ke biso vina biso tambola na mafinga. Ngana ebi ngane nazabe mikolo na konzi po ba finga ngati. Naza okonda makasi parce que ba finga ngati. Non ça nyoso ba finga me ba finga ti. Nga pena vina ngeza mafinga parce que mafinga mtesala Anel ka ballon d'or. Mafinga mtesala nga makasi ya mtesala ki Anel ka yebana ovanda bo appel mo betom susu na suka mboka taka kwanet ba Chicago ba États-Unis d'Amérique ya ba fie be ba luka kutata bat ba binga bankuna bandeko balandi Anel kalinga ne ba finga parce que na niveau vieux Zoro Mabiala balo venir les news star ba photo ba tiaka ko finga o ba finga Anel kana meki na ba commentaire te ye moko azotia ba photo zo mona atia ba photo na nga finga afinga otali yango bien te wansko avo bande la question na yo faut kota siko pas vieux Zoro Mabiala otanga siko titre ni ataki avo loba ka finga tuzana yo lelo wana ba page msusu obi ozo lobela vieux page ya vieux Zoro Mabiala vieux Zoro Mabiala finga ngati loba kala tonto zena rando mais siko te abuzala pe na rando. Oh, mais tu sais, pourtant, on tient à ma caméra vieux parce que tu sais, na rando, mais c'est mon papa. Rando est à la théorie, papa nanga. Ok, bandeko balandi, tozo kotaka na actualité, bozo comprendre. Tout le monde qui peut publier ou publier na katia live na yo. Anel Kabalondo ba pesio mbongo. Otika média. Plus de 3 millions et 3 000 et quelques euros. Pour ba pas tout ninga mofona tout non. Nzamela ngai bobi kenga
bamsu balobaki ono ne kambali mutapesi mbongo wana batangi na bakombo mo bezanga nango ntina kutu gaz esila basala mamnyonso kutu dans succès peza la suite bazaso na mboka nyangwana nani olobi nani na lobi ka bon faut comprendre tina comprendre te bato nde bazolanda biso nanu te tosolola bapenga genre ke bapesinga mbongo kwa mpona tika media pa mobali et non ezali kaka non bakande bato bamenance anelka tout le temps et tout ça baneka tika media soit mbongo bien boye bafani mpe badéclare ti vidéo quand même eza na page nanga taka na babebe ebele makasi babino anelka non kotika media te parce qu'on a peine koti 4000 sur 3000 et quelques euros c'est rien et ça nga te tom so na zo eza plus mais yo lobi tozwa eloko te ti na musala tozo elo te mais na ba connaissance ne to liara ebele kutu koleka o comprend ko vanda pe be mtu patili op 1000 euros parce que imagine to so bata bon 3 4 o comprendre ta niveau nel kaza et pour nga suna na besoin tom su se lo mo be na bengi ka mbongo so na bengi samedi ba bisinga mardi tom so mo na bengi ka lelo ba bisinga lobi to to be ka lelo ka te no tela et pour bisinga na système o sela mi balite Anelka otikaki mbongo ou bien otikaki mbongo te nazongisaki pone sala video te oh mais na temps ba bisinga ki nazongisa sko yebisanga to na kendo kuta bato na sa live na sina sabonde nazongisa mbongo kuto sala live oya bino ya vezero mabiala bongo ka ya mbongo na sa live ten ba film na kende ko kanga ye place abando sala mission mais ande montant ko kanga mutu hein ba mo ba filmer na koti na o ngamona ki otsa camera monte ki ba fano ka batala biso ba ne katika trafic pe bele pe ba ki au trafic o comprendre vina pse tambola bon faut tika mo ba fan mo banzimi te mais biso moto ebi vérité ndetinga na zongisa kyango pendant boya problème tom suis na poison bien baninga balukela nen kaliwa ok bandeko balandi obolandaka nga balobi 10 000 pesa les populaires nazo kota na actualité po nazana Anelka Ballon d'Or balobi nyama na verse pourquoi nyama na verse ye tozane tozo solola viena nga moran zambe likala moto prêter balobi tia musapi na misu oye balobi na système toujours à makembele bana to Belgique nazawa na Anelka tozo solola boko comprendre nini tozo solola na Anelka Ballon d'Or boni équipe nationale. Ma cousine Raissa, la reine de Corbeil, Taylor Vanda. Je n'en bien, bien. Ah, Raissa. Bon mat, non bon mat. Obi sona mama nanga obi elokoko. Sona teka bo mibali boye bele siko na mutu moko selanga zwa makasi. Anelka Ballon d'Or tozo kindeka pichu manga eski de la nation et mon anable tozalia tala bo tiki bilona libanda pardon to bomba mais na tuni équipe nationale le pupi bo ndenge no telemi olaxi ba bilamba ndenge okima sengi na telema siko na telemi mabe eza piège ya piège yo pona monyo piège o soldate na timba forte ke ba otuninga sunini oyoki nga te obiendeni siko na bandela kaka boni équipe tout à l'heure bonne équipe nationale elle va très bien. Maman présidente c'est équipe nationale. Maman présidente c'est équipe nationale Karine Mokonzi la baronne Massananga. Voilà. Tout ça bien. Karine Mokonzi yonde oza maman présidente. Bo Karine Mokonzi azana. Yo kaka kenga na maman présidente. Alors son maman présidente, muta voter nga za maman présidente c'est équipe nationale, c'est la baronne. Alors on a quelle vidéo? Ah, kota sko na YouTube, hein? Kota na YouTube, ba live non, la télé-réalité au Karine Mokonzi salaka. Wana siko peso koti pe quelque part, au moins pe ba photo Anelka. Là ce qu'on comprendre que Anelka zakana une équipe nationale, ça sert à rien. Bien koti na page na ngata ba commentaire, ba tuba bika Anelka Ballon d'Or maman présidente équipe nationale. Dans so yebite c'est ko wana retard ya internet. Ok bandeko balandi ndongo zo balanga kaka nazolanda yo tina suka olobi yo mama présidente ya équipe nationale bo voilà bo pensaka nini na kati équipe nationale bon to penser ni mambo bien kati neti nini na bandeko bazolanda ka makambo bien ndeti Karina Edaka na Afrique et tout baza ini
so mutu moko aza un problème eza problème na bango problème na biso pe et na sola pe na Karine na privé ya rando ou bien problème ya nini problème normal ya rando te non nango alinga rando non so déjà que lo motam sus que na moni que ça va pas na kenda so na Karine na privé na pesi conseil na privé na koyo sa vidéo boete que non pesa mutu conseil ça va pas. Ok, bandeko balandi, obozo landa biso tozo continuer toujours na émission na biso toza Annette ka Ballon d'Or balobi ka ba question zenga ba réponse ezai tozo solo la po aninga na moi muke boko comprendre ni tozo solo te ko ninga na te oninga na ba question na So c'est que ça nga balobi Annette ka Ballon d'Or na kati ya poto siko to tikino mamba équipe nationale na kati nango lo bisabi no te lobisa biso te national ya munope finga na tembo sakani ba polio yozo zongi sanga kaka est-ce équipe nationale na bine zalaka na système ya kofinga oh mais so tie musapi ba tie musapiti mais yango na ocho tunu abo pensaka nini l'équipe nationale ezaka pona kofinga te l'équipe nationale to panzana te que to sala groupe moto panzani non et tous a toujours unis au monde a toujours que non Karine basala baza toujours ensemble tu comprends donc c'est équipe nationale et on est Afrique bandeko ba kombote eza Afrique ya biso yonde sikoyo maman présidente ngana maman présidente équipe omona caméra oyo un jour na ozongi maintenant avec l'été voilà yango na lobino kaka belé hein attends mon est belé ouais Karine et tout et so pas ah attends azeki côté azam tout normal amasanga na lobango nga ba ko finga nga ba finga bonga pona Karine moi j'ai rien à foutre parce qu'il n'avait pas pona batute comprendre Karine a laitanga tenga pena laitsa Karine te comme so bat bazo comprendre que ce qui ni non azama sanga na sola na o moni ko so sanga te parce que na so sa Karine à dégager c'est simple. Ok, bandeko balandi o bazolanda biso toujours ozo penser nini ya sika sikoyo o memeli biso na ndenge ozongeli siko be émission na oui kande na sala be émission nanga ben juste nana ba projet nanga msusu na kolo bango ate parce que naza nanu sur nango te par rapport ya mon occupation hein olingo sa tom selo mo be faut senga tom sous permission na sa boy na sa before ba no pe oui eza non ngo sa nini est-ce qu'on finit est-ce que bon moni moi ba changement me kota ki po mon na ya kana ba vacuum ya finga na internet yo mon pe na biate na pema mais so ba tumbolinga na tsa life ponga bangana mtu te siko oko raisonner nini na bato ba finga kayo ba oso finga memi na landaki na ba video na ko tanga ba komba bato te pona kufula bato yo mongo yebi mais mtu azo finga neti mwana na yo bato neti ba finga kazo finga kia finga no yo moko anelka na zo finga mwana na yo oko répondre bango nini na micro 10 000 pesa ezelo mona koloba ezaka te ke mwana ngam ta finga ma bane belé non mona bane belé ba finga ma internet ça fait mal hein. Mais bon au moni ponanga na loba et puis ça sous pas cité de tinga na ndo ba ki non so ba fingi moi ndé dans sa émission be ba ko finga mutu nyonso mais sauf moi nanga parce que depuis ka ba toucha moi nanga et loko nyonso ba finga nga ata ba fingi moi na et ça la nga sous choté et ça la nga sous choté po et loko et ça lo passe man ka sobi ke moi na ngwaza la bongo o comprendre nga ko baba ke moi na ngwaza na centre ke ba botola nga moi na o comprendre mais ba tout ce ko ba yebi Braston ba yebi nga na moi na nga batala on finga yo o comprendre parce que ça nga ndo tsa mtema passeport ça fait mal parce que oui etika na internet mais ce qu'il faut na défendre moi na po so na sala ngo te mto ça on a place na nga azata moninga maso mta fing moi na nga no ya pe no déborder pas mutu op aza plus cher et pas na yo poto kokana pour moi na nga pas que côté pour nous ba commentaire ouais aza mwana o bimisa za mukolo bia ozo finga za mukolo e bongo mwana nga kola peti tanga kola skolo bana mama ta banda finga nga po ba nous ba ko tala venir à mwana yo lelo pe ba ko finga mwana na beti karate comme ko mwana nga kola za mwana mobali tu bi ke ba mbali ba kola pena ba méchant parce que tanga kola tali vidéo tam suplita bien moi sina mo boye ala ki se tande banda finga yo ayela ngati mama skotan banda finga nga yo o banda lo banini o banda sani c'est mieux que nga pena finga
amona ke non maman na nga finga parce que ba finga nga ene lo moté que na regrette en internet on a finga on a ba que ça la ngam passe pourquoi tous les bêtises na finga pona na mona ngweza normal surtout pona mwana et le belangi loti pe bato mitu ça la ba comprendre qu'anel ka déborda pona mwana parce que ça elo mo boye jamais ba toucher bana ti pour so ba toucher pour nga bana place of finga nga en fait on comprend mutu nyoso bima au fin tande ti moi tara lo wande tinga mona ss azala boye bande ko balandi botala nanu parce que ndenga zoba botale non bien abi mona ss azala rabo est-ce que mona ss azala pena boye mona ss azala boye ti on comprend siko bane loko finga ti tara ba finga choko nga mona ya pena na ba ke choko yiba ngate zalantima finga non toloba parce que non lingoga ngate pona bi même polite mona lo bana voici siko eloka na loba anelka olobi maramba choko ngasko na ngina loba po eza micro nanga mais micro noza voilà eza boye na pesion nzele lobani nazo loba tozo kende bato bazo comprendre ni nazo loba balobi anelka yo moko lobi likamba choko ya vrai pene osala ka choko mais oui au bon abimsa ba konna sina bimsna ilo ba carolette ukoyela ba carolette parce que moi na télémandé ce que ça te pour petite sœur nanga sokola ngana sa ce que so na besoin nango lingi sa ba montage na vidéo OK na page nango ke kuta ba carolette na sa ba émission ba ya ba carolette ba nga za anti mafinga ngata mso sa mo ba to bimsa ba note vocale anelka nenga bande ko sala boy ou bien ba photo. Et il y a combien de pages que tu pages mon côté finga nga temps mais pourquoi pas page nanga na sala ba bima na kombo nanga ti lelo ba finga nga ba esala nga ne passe pour ba fêter jour anniversaire na ba bossa na ta kombo anel kapo niveau page na finga nga esala nga plaisir comprendre pour ba bima na kombo nanga ti lelo ba konsa na kombo nanga quand même faut ba pesa nga merci na vidéo ya liboso autant monsieur pesa bango gaz na ba vidéo tout basala o baba no tato tsana o ya lelo te ba vidéo ya liboso e kotila bango ba commentaire ebele na ba j'aime na ba partage eza vidéo na nga ya zoro mabiala nga na zoro mabiala wana page ni okotanga ko moni lo kwana mte fula bango makasi po vidéo ne kote pa na bango o comprendre mais ce côté mais bango page ya polémique na rolandela ngote parce que bana bango bazalo kwa net na ko bani MTV faut ba lexa anelka koto est-ce que libele na ekwe ki ou bien neni est-ce que libele na ekwe ki ou bien neni o comprendre o seki libele ya libela mwana nanga ya ekwe ki ou bien te kasi nde basala ye mo ba montage mo ba finga libele anel ke kwea mais nga za kasko fier parce que maman nyo so so boti mona libele sala nini e kwea sko so na bote mwana te na ngano kam te passe makasi sko muto zo finga nga libele kwea so asali sa libele te abima sikwa te tom sous photo o comprendre nga sko na za la complexe nzoto te nga libele feza bio mo mobile nga so mbala final libele elemba libele basali si trop makasi mabe banani basali sa mabele bato ebele ata bafio basala micro baza bachroniqueuse te banani te tozobana bachroniqueuse po oyo oza chroniqueuse olina ntanga kombo mpo rando ezonga nga natangela kombo rando kotanga bakombo te na émission na nga nga natangela kombo bato epa na nga obengana nga te anete nga natangela kombo mpo ngana omoni ngai bandeko balandi oyo bozolanda nga émission na nga eza vérité bocomprendre nde toswana anelka émission na nga eza vérité na crachaka nyonso na otangele page wana ya lobi o aboyi kotanga kombo na otangela na fula bango te nga et puis ça fait combien de temps que ça vidéo tant plus le coup va permettre nga la sa émission na bengi papa na nga parce que c'est mon papa moi bato bépé basaka poto kabona mais tanga bi non yo kati ata bolobi ka seleni wana papa ma vrai père on comprendre si qu'on a talika bi na sengi nzana sa émission lelo na sala émission parce que ilingo tanga bakomba bato kana émission lelo te omoni ngai ngana kotanga kombo parce que pourquoi ngana a 10 000 pesa les populaires number 1 voilà parce que taka bakombo bando kotsa bakombo na émission on pesa bango gaz kopesa gaz te ngai émission titre yo mona émission na nga eza émission vérité ça veut dire na koloba nyonso na bomba rien ozoni ngobanga po tanga kombo on grâce
Kimbiz. Nzambe sopi pardon bokata parti nzambe na bokata Tiamo, wezangai. bokata La bouche autorisée. wana nzambe nzamba ba page Nzamba ba page. kama ba page siko moto tangi kombo na zana page Oyo système alibele ti oloba neti a chroniquer. c'est wana tanga libele Kasi na landika ne yo. ah s'il te plaît wana salité pardon kotanga ba kombo na te liboso na nga Question mo yelinga sikoya, hein? Na kati siko na kati na côté na kati actualité. Na Europe, Belgique, France. Hein, kami balana. O kotang na ngata des 3 chroniqueuses te ya. O pena ba. azate o ba salani O ba sala be mission kaniti. te en tout cas mona na mutu te 3 namonaka mutu te moko. namonaka te Na tanga. tanga oh puisqu'on a tiqué donc comme on a tiqué là on a tiqué le tanga Libele. nani libele Yo cholo bani. ye na ye on a biso mo place naza ko tanga poubelle te yo do mona ne kate nini boxa ko Mais que c'est tout que nega no to tanga ka. ko tangela nga banani ba clochard te s'il te plaît Aza clochard. ko tangela nga ba clochard te viens nanga zoro mabiala asala ba émission de masuk moderne. Ouais. azate ah s'il te plaît ko pour mat n'habite so Jean-Bel va y venir azate Ok, bandeko balandi obozolanda biso tokomi mo rochité balbaki fo émission ezala mwa nini ezala mwa hein bo comprendre ka 10 000 pesa na obimise babi ko chité on a tozana yo tiane ah ok d'accord tozana yo tozali vas-y voilà hein bandeko balandi obozolanda biso tozana Nelka to bandi osolola po bo comprendre nini toza ko solola mais nazo okota mwa muke na actualité na ndenge boyebelika émission na biso ndenge kendaka pe tozo kende yango wana bandeko balandi bozala kolanda biso toujours balobi Nelka Ballon d'Or tozana et tozo solola nde boko comprendre nini o toza ko solola siko to meka ko poser moi ba quelques questions yango na poser siko tozo poser ba question o esengi na kati ya musala na e ndenge Nelka o boyebiye ye tozana e awa pour comprendre pichu manga eski hein de la nation et monanable tianga musapina misu oy balobi nanga Sediki Mushetu kiba prêtre de monastère hein bandeko balandi obozolanda biso toujours tozana bomoko ya mboka awa pour comprendre vérité hein système de GDG ouais Nelka Ballon d'Or na musala na obandi ndeto bandaki ti ndenge tokomi sikoyo po tokomo kena mwa rochité na bandeko bazolanda biso ndenge ozotala caméra hein na musala na nde osalaka na ba o baleka kala po banda na 2015 na ba o baleka kala eloko nini esalaki yo mpenza oyo etouchaki motema no ya na média elo te bayambanga bayamba biso na émission naloba koleka moto ayambanga après basepela na nga na bandosa émission ntina banda mpe boye leka no normal opensaka nini un jour mpo na mosala nao bon en fait poser votre question ou bien que ça ba sujet ezala vraiment posa na nga te mais na lingango mais na na babulu mususu ka pona média oui na babulu mususu parce que nga en fait ba te belé ba éviter que na sala émission en fait parce que ba te belé balandanga par rapport ne na za na nga Nelka ni na la ta na nga normal ba to pe ba na page na nga pe ba éviter kana ka sala émission quelques personnes ba ébi mais quelques ba éviter oui après toi mon émission ba biki oh ne kondo ça la émission parce que bato ba ya pa nanga ba yela nga que non Nelka franchement félicitations là t'as bien ya mwana ba yaka alors pour nango pe on se communique que non linga na changer moi muke mais nous a toujours même ça nga parce que ba fan nanga ba linga trop na zala ta rwanda petit tanga Raissa la reine de Corbeil so ramoni de kona oloba endeta kufa Regina Victor X Chichi Chibola dégâts. Voilà. Glada Chou, la cœur de quelqu'un, dégâts. Ok, yango nazo poser ka ba question o eza ba question ya pona musala na yo. Nelka a pensé rapper un jour au sala site na omo copé.
soko sa on sukala ande na ti na père na travailler na ye suna lembi na fin na ça site point pourquoi m'appelle patron jamais na surtout qu'il a bloqué na ti parce que en fait bat bakata ke na kata média mais na kata média te de dans cette émission na libanda nga mam na média libanda na ndako na zonga mutu ce qu'on a appelé na tempé au ça site pour dans notre travail na permanence on a besoin de mission na bingi na sali so monsieur Sile sinon on a fait na les anons pina ba na pas na kata monde on te quoi mais na linga ngo parce que na sala msala so na bielo kwa net chose en bureau au ça msala mais so zongi na ndako zongi normal donc c'est un des mon nga dona ko fon la jamais site pour intéressant ngati. Ok, bandeko balanda ko ba fan na ba mona ko ba banga ko na musika hein le ba mona bina nel kana ko poussa na pembe na été le ba mona nel ka bi te fi wana na tia ya côté okolo ba pina na bango nini anel ka azala ndenge ni ponga moko na zana yo to yeba no lelote pendant 3 ans yango na sentir qui est anelka siko na ba oyo pe mususu ba mona kayo ba mona ko na misika ba tala bina anelka ngo okolo ba na bango nini ba continuer toujours banganga faut continuer toujours banganga parce que na ko yipsa bango jamais ki anel ka azakabwe non pina sala monte na tika po sala monte mutu so banga ko fa bango na msikati ye moko nde fo approcher nga pa mona ki anel ka za bongo te voilà pour ngande na za bena blagate nga so déconner na déconner eza na privé so na nga bientôt so la bien so déconner na déconner le yo. C'est comme ça. Donc, dès dans un bénin, le quoi, ça va monter. Bateau, bah, na page, na ba bébé, na ba bébé, na nel ka azaraboué. M'so atane ka azaraboué te. Au moins place ba fille, ba fan, so bataille ka nel, quand dit bâti bombe à grenade. Anelka wana, on dirait bâti bombe à tonga. Vous comprenez? Là, je ça là, bien, moi, bagarre bien, moi, bagarre balela nel, ko ba ka linganga ne. Pour appeler ba ko linganga ta 30 personnes en journée. Donc bagarso balinganga matam suboya banel katoka kyubuya ne katoka kyubuya ezalaka basi mbatonga sko elongo kuna basi comme kota tina mibane ba pete so ba pi ba pede bona mona ngo normal pour mbali so lingyo so boy so gangela keka faux petit ana faut comprendre. Est-ce que ça va bien? Balobi, bandeko balanjo bozolanda biso tozana nel kasiko na chauffer moi mukie ponga na chauffeur poto ne na bisa kibino. Bandeko balandi obozolanda biso balobi rendez-vous eza moko. To na février rendez-vous eza moko. Karine Movoto mama sociale le 17. Balobi anel ka ballon d'or fois za la wana. Ezandeni. Oh, Karine oya boye na poto. Karine Movoto, maman sociale. Karine Movoto. Azana Bruxelles. Oh, Nebieda. Asala. Karine Movoto, maman sociale. Aza chroniqueuse loko la yo. Masala wapi. Ngana katobi Karine Mokonza linga yaboe. Nebieda. Bandeko balandi bolanda non loko yo. To kota na kati actualité. Karine Movoto, maman sociale. Yebiete sociale pour baler sabato mbongo. Bono ngo ling sangelo na makasi bonzi misangelo na makasi na yebiete. Anani amuki aza jeune fille aza mambimba. Aza mon collègue non. Te mena tout ni question aza jeune fille aza mambimba aza muki aza munene. Pesa ngai kasi ba détail. Zela non zela tozo kota. Yuna moni on a muta rando moko Karine Movoto maman sociale balobi le 17 février Régine Victor X6 voilà ma petite sœur Aïssa la reine des Corbeilles n'importe so beau comprendre question na ngapé ngane mna poser ba question mais atenga parce qu'on a posé question te aza mukie munene mu pembe mwindu Karine Movoto maman sociale. Kolobato banga. Tino yebiso nde po ye. Yetenga na bika Karine Movoto. Sauter page. Bandeko balandi obozolanda biso. Bandeko balandi obozolanda biso. Tanga bakombo ba mapapa. Batanga kombo ali papa te. Fotanga kombo ya nini ya talon. Ya la talon.
Je poni esopio. Bandeko balandi bolandi biso na kati émission na biso tozana Anelka Ballon d'Or balobi eza actualité ya kati ya émission balobi ambiance ya émission nde mutesalaka yango na tozali message no ya suka na bandeko balandi biso bande bandelitisi hein tinde to comme na suka oko lancer bango message nini o ba Holanda Anelka lelo. Oui, message ezaka que voilà Anelka zongi na zongi nanga toujours kande bolandanga na page nanga et rando vraiment na ko promettre bino te pona promettre ba pete ki na tiki rando pona nanga mutu kaso na so rando pete donc so batumboli ngande na yaka donc bon continue toujours landanga bondo mona be mission Anelka et même comme moi éco changer pour moi ba contrôle hein bika biso bazou et belé okuki na kutikelo et microbe étant que balobiga yoza collègue concert na ngai o to sala ka émission na kutikelo micro dédicacé batuna ngana kobima tena osimbela nka micro olimite na tikelo na osimbela na ngai kaka bandeko balandi obo bandeko landa biso ezali nga 10 000 pesa les populaires na sala ki émission na bino ndenge boyebika ndenge na bimaka to sala ki na Anelka Ballon d'Or nazo pesa ba dédicace na ba o tu bolanda kanga o bolanda nga na Facebook na nga en direct en live balubi Cleboa toujours hein toza toujours ensemble na bo moko ya mboka balubi GDG toujours babi babomindo ki batiki nganga musapi nzambe etala ka liboso jamais etala ka sima tianga musapi na misu oyeba lobi na toujours na système makembele na pesi ba mbote balubi na lobi ya pesa ba mbote bo tanka ba komba ba tumsu ba chroniqueuse msu ya Bruxelles a webi bangote bandeko balandi o bozola nanga toujours balubi eza 10 000 pesa eza ngai nde munazoloba na sentir kaka balobi tozande awa na rolande te ponga nde munazoloba na pesi mbote na bandeko to bozola nanga balobi 10 000 pesa number 1 na zana bino toujours na musalo tozo sala o to boyebelinga onde tozalaka na pesi bino nyonso bambote bolanda ka nga boko sepla mamada ya job mamada ya job bakendaka bakomaka babi Tony Bolafa British balobi Cédric Mouchetou qui ba prêtre de monastère balobi nenga boyebi Blanchard Moke De Gaulle Mayele 10 000 pesa yeyo Anelka moi ba dédicace no esala moi plaisir na ndei to bandaki esala ta na simbeli na ngova micro. Non dédicacé en tout cas n'a pas na bato pe belé pa boakate na Paris wana na Henri Sabou les suprêmes garçons ba leur style na bakatimini na moni ma cousine Raissa la reine des Corbeilles na pisimbote na Chantal Bola na pisimbote na Chiba ministre na kata France la pisimbote na bogar na biso ya France Chiba ministre na pisimbote na Yawili Musheni Kodamboka Yawili Musheni ba bisou bisque zali je na ngazoro mabiala babi les news des stars number 1. Voilà quoi. Anelka, n'abisa ko tangila ngata 3 chroniqueuses awa. Oboyo tang. Mais na ko tangi Chantal Bola. Bah oui, c'est ma sœur. Mais il pas à chroniqueuse, tangi était point. Oh. Attends, Chantal la famille. Attends, na tangi te sani. Le Chantal a sa famille. Ah bah oui. Rendre des alas soutien. Non, rendre des alas soutien, rendre sila kala. Rendre sila depuis to Kende Suisse. En fait, voilà quoi, tout le bilan bon. OK, bandeko balandi o bozolanda biso na moi mabanga esili hein. Si. Na pesimbote na ngapi na ba personnalité na boka te. Ça non normal. Merci na ba bébé nanga nyonso ya page na lela bino fort ba bébé nanga na pisimbote na mibali nanga nyonso bandeko balandi bolanda biso nanu o to comprendre te to ninga to kate émission mais yo zo zongi saka émission mibali je rigole na seki kaka na pisimbote na Jean Belva
à BJPK eh soit monté atoze mwindo konga pechoko wapi likambwe yangwana OK bandeko balandi obolandaki biso balobi 10 000 pesa les populaires ndenge ebisaka binoka lelo tokolala na table awo tosalela bomoko ya mboka bana Suisse bana Suède bana France États-Unis chaîne eza moko bomoko ya mboka luka nini mwana mama papa ozo luka nini oloko nini ozo telengana site akaka moko www.bomokoyamboka.com bana kin bana poto bana monde entier oh etonga na yo campagne mambo ebelebele po elanda ma partout na monde ba pasteur a minene ba portrait ba bisite moko bomoko ya mboka tie bino ba promotion tel niveau ba komisi biso bomoko ya mboka oezo fula e fula bisika iza moku bomoko ya mboka alancele bino promotion ya ba produit na bino plate osala mwa publicité na yo osala mwa eloko na yo olingi ke bapesa yango sens www.bomokoyamboka.com tosalela bomoko ya mboka bozape zape te biso tozana na bomoko ya mboka bomoko ya mboka bomoko ya mboka mboka esengeli ezala malamu yaya bato mingi wana kongo kolia na pasi yaya kelasi ya bana kutu na pasi yaya kokunde bembe kutu na pasi yaya yango bomoko ya mboka eye po etalisa bino makambo nyonso ezokoleka na mboka bomoko ya mboka tozala bomoko ya mboka peuple azonyokwama tozala nde bomoko peuple azosufrir tozala nde bomoko ozala posa ya kolia soso bapesi yo nde matembela bafonctionnaire basapato ekomi lokola monoko ya ngando tika tozala bomoko na mboka bomoko tala tuyeba yango ntango yo oza konyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza konyokola ye nde nzambe atinda aza kosufrir lobilobi bukukimila wapi ha bomoko ya mboka bato bozali na libanda ya mboka boyeba bobunda mpo na mboka mboka ezala bomoko